Maman Pauline Lumumba azali koyebisa bandeko nyonso bakolanda ba nyonso bazali banda na ba bazana kati que le 15 juin Maman Mabanza Francisca na papa Jibe Lubangi bako organiser milulu munene pona koyamba RDC Monde na Lausanne tozana kati ya Suisse soki nzamba sungi na kozala wana ouais soki nzambe asungi na kozala na Lausanne kuna organisation ya munene zo salema pona soirée moko kafu zo benga ngo soirée na elobeli mais eza manifestation ko banda 15h ko si la 22h ba ndeko tout ba congolais ba membre ya RDC Monde même ba on nanu baza ba membre ya RDC Monde ti tokutana na Lausanne le 15 juin ya mbula oyo na initiative ya Maman Mabanza Francisca na papa Jibe Lubangi bako organiser milulu munene pona bandeko bako ka comprendre à l'occasion de tokotunana RDC Monde angweza kana musala nini RDC Monde angweza kanini mbongo ya RDC Monde ko sala nini mécanisme ya kobimisa mbongo angweza ndenge nini ko tia mbongo angweza la ndenge nini donc bamituna nyonso bozana ngona mutu. La réponse, ça sera na rencontre il y a le 15 juin 2019 na Lausanne. Kuna Maman Mabanza Francisca azo yamba biso na papa Jibe Lubangi. Adresse Ekozala na église Saint-Paul, avenue de France 41 bis 1004 Lausanne. Na 100 mètres à hôpital de l'enfance. Donc tokokuta na wana na église Saint-Paul na avenue de France 41 bis 1004 Lausanne à 100 mètres ya hôpital de l'enfance. Ceux qui osana posa ya ko contacter pona kozwa déjà ba contact ozwa ba précision ko réserver place parce que batu bakoya ebele okoti ko senga okoti ko benga Maman Mabanza Francisca na numéro oyo plus 41 78 76 136 75 plus 41 78 76 136 75 soit papa Jibe Lubangi na plus 41 764 0047 41 plus 41 764 0047 41 donc au Bengi adresse yangoana tokokutana na mois de juin le 15 juin 2019 nangonga ya 15h to bandi tokozala na Lausanne na avenue de France 41 bis tozakuna okoti ezana 1004 kuna na Lausanne à 100 mètres à hôpital de l'enfance tokokutana kuna toutes les questions. Oui, bande ko balambia to konwa plus ko liste kiti ana enseignement to zula bino makambo ni ko le kawa nini ko sala awa le ko ki bande ko MLC ba sa ki document na hôtel de ville ba autorisé pe bango ville de Kinshasa et te ba bande enseignement ti na cour constitutionnel et pas wapi ba ko se na rétablissement ya ba député na bango national ba zonga ba besika o bango ba sengeli ba zala ba longoli bango enregistrement yango ba to retourner bango mituna. Bon, bah, de faire FCC, bah, l'ongoli, n'a pas perdu, bah, Kini Pouloulou, bah, Merambou, bah, pas comme ça, marche ton nénéni. Bah, il n'a pas qu'à bien sous, ni le collègue, à te retourner à paix. Arrivé à moi, nation mieux Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, moi, na Congo, le 23, à quoi ton nénéni. Bah, il n'a pas qu'à bien sous, arrivé à Bisso, na enseignement. Il y a un cours constitutionnel, on a continué à accompagner. Poto yoka papa Luemba soki akoroba nini mais bacheli biso bakale na royal ba menacer papa Cheribe Okenge ba menacer bandeko ba tebeti biso bakangi bandeko misusu bazaki libéré na 23h mais biso tolobi boye tokotika te ba violer Adouan na biso peuple congolais. OK. Lolenge bango ba assassiner. OK. Démocratie. Mbotendeko na ngai. Mbotendeko. Je pense combattant ndeko. Non, ngana zali moko ya cadre ya MLC, Maître Jonas Mungombe.
Ok. Surtout tokutani lelo awa ezali MLC asala qui démarche pour la solliciter journée ya lelo pour la kotambola kokende ti na niveau ya cour constitutionnelle. Tozi mo candidat na biso tokomeli numéro 1 ya ville Koda Jantini Ngobila. Tozana ba accusé de réception. Itinéraire na biso zalaki nini? Itinéraire na biso zalaki lieu d'embarquement ezalaki awa na siège ya MLC. Toké triomphal 24 jusqu'à la cour constitutionnelle on a détesté oyo invalidation il y a 8 députés la biso ya MLC. OK. Mbote ndeko. Mbote. Oui, tomoni bino awa bon okende wapi? Revendication des animaux. Premièrement, le peuple to la muka qui pona qui revendiquer ba droit na biso bo mesa nous l'état moyineyi baki ya ko sala été que va invalider ba député au bazale qui précisément vraiment éli la population. Yango lelo to telemaki bo moko pona ko se diriger na cour constitutionnelle pona ko revendiquer ba droit na biso pona ba député na biso to ponaki. na problème moko awa tozo baté monsieur Kabila na monsieur Tshisekedi balingi nini pour la Congo. Papa, Congo élection c'est cela. Ye Tshisekedi abima mokonzi iyo. Et toki paraître. Et longo wana ekomi ba candidat nyoso tu ya la muka bazo si sabiso tongo midi pourquoi. Donc ba mauvais élit ya République ya Congo ezaka na kati ya la muka Kabila tala na pouvoir atikala jamais kozana ba député belé lokola lelo alongwe na kashi babakisaka te balongolaka na opposition babakisaka na FCC yango to lobby o to bandi lelo ata ba moni toza 2000 lobby to koma 20000 to koma 30000 Kabila to bengala keka na majori tozo lo bazo okato tozo bate lelo Kabila ye wala koma na kinga kati voilà indika maison les grands de konanga bon okende wapi bon bongisa bon okende wapi juste te awa tozo bongisa marche na biso tozo la musa d'abord peuple la muka ba o baza banda ko ba te ke lelo marche ezali tozo kenda destination cour constitutionnelle to ke su ko lobela bango pe to ko continuer nde bazo menacer biso to lobi biso to lembaka te ndeko na ngai to ba fumi tina suka merci ndeko merci OK mbote mama mbote papa oui to ba nini ko leka au juste mona batu so boya nini bozo kende pe wat papa tozo comprendre te biso tozo tambola pona ko revendiquer droit na biso attaque ba congolais toke ko réclamer droit na biso na mboka mopaya te toza ba congolais si y a un problème nous allons réclamer chez nous tozo réclamer ba 33 députés na biso mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gomba futaka $500,000 pona 500 députés tozwi kaka 22 députés si 22 députés balongoli 8 députés la muka mobimba balongoli 35 députés papa esalema na mboka nini ba député boko ebundela boko ne marche baza ba député baza ba député na biso bazali bango invalidé bazali papa ba député na biso bazali akovanda na kimia ndenge nini na mboka nini yo mona moto siégé pendant 6 mois après bolo bana azwa quitter akonta ki parler du peuple na moyen nini asala ki ndeni pa akota parler du peuple seni a publié que c'est que seni nda yebi mosala te ba biso nani apelisi moto eza seni to cour constitutionnelle nda pelisi moto po asali kanyaka ya motema mabe bafuti ye kanyaka boko tsanga na ndako ndeko Félix na yebisa ye eloko ya koki kosala na minute oyo abenga bandeko na ye ba Jean-Pierre Bemba biso na ye toza singa famille bende kata na kate
abenga bango tosala front tobimisana no mwa ennemi oyo avandeli biso na mboka akende libanda totikala biso na biso bana mboka toyeba ndenge tokobongisa makambo mboka soki te tokomarche ti 5 ans. Merci. Mbote ndeko nanga. Oui, mbote. Tomoni bino boko marché. Boko marché pona nini? Nani atombokisi bino? Ouais, problème toza nango eza ya ba député ya lamuka oyo ba invalidaki. Toza na kati ya siège ya MLC. Eloko ezoleka na mboka na biso eza soni pe mawa. Omona organe lokola seni kopelisa moto na mboka munene lokola RD Congo et après coup na biso bazwi moto wana babwakela ngo essence. Okondima bazaka na délai ezalaka 2 mois. 2 mois ya pamba po ba invalider pe ba valider. Maintenant bango ba comité na 6 mois ba ya ko valider ba comment ça makambu babengi bazuloka mutu oh Kangudia. Babengi yile biso mango to okoma député akomi député babengi président ligue ya ba jeune ya PPRD bimisa batu libande ba bundene UDPS to comme ça député ba commissaire député o mboka ni o to komi wapi na mboko tozo kende toza ko réclamer ba réhabiliter ba député na biso ba policier ba ye ko sala nini ba ye ko empêcher biso to manifester mais marche autorisée tozo comprendre ba policier ba yawa ba tane ba temi liboso ya porte ya bureau ya parti na biso est-ce que batelemaki ba pexeki pepeli na ide pesi pesa makambo wana bango babundi babami babanga batuma na ko biso MSC tala bako na biso tosia le côté mais tala bitumba oyo ba policier FCC parce que les policiers ba policier Congo te ba policier ya FCC ba ye compêcher biso to manifester et aussi biso pasi na mawatru. Merci. Mabe mazali. Mabe majali. Mabe kotimboka mbutu. Mutu po bazolongola bino ba. Te. Po balongoli ba député wana ya mibale ya liboso. Ezani. Kabila Keite. Na lolenge ni. Kabila longo ite. Oyo tozomona oyo ba policier ba pekisa biso to manifester droit civique na biso. Ba policier boy. Bende zaki na Kabila. Yango ezonga suna mwana to kanisa ike azaye mwana na biso. Mais ça, non, nous disons non. Est-ce que vous avez autorisation? Autorisation wapi? Tango bango basalaki ba falsifier ba document. Ba singa autorisation, ba falsifier document. Pesanga ya no. Constitution lobina biso de kotambola. Nous sommes un parti politique agréé, reconnu dans ce pays, qui a milité pour la paix dans ce pays. Tambola ti wapi? Yebisangai. Tango IDPS azo tambola awa. Ba pekisa été. Ce qui dépasse à Tamboli, il dépasse. Et au cas où UDPS, un parti qui pleurnichait ici, pour besoin de Sabango, et ils sont les premiers à le faire. Mais c'est grave. Mais c'est un état de droit. Non, quel droit? Quel droit? Les lois comme droit. L'UDPS va nous dire ça. C'est l'UDPS qui va nous dire aujourd'hui que c'est un état de droit. Oh, bah, voyez qui voyez. Ça, avec des jeeps de policiers qui nous ont assiégés depuis 4 h du matin. Et c'est ce que l'UDPS va dire un état de droit. Marche la mieux les alatés. Ezali déjà pas bato bango baye. Yango déjà ezali. Toujours qu'elle est en cour constitutionnelle. On va pas congolais à solo, bah dit que député n'a bien moi mais c'est pas invalidé à Meli Poisson. C'est ça solo toi le kota. Ate. Azamu to belaka, hein? Abelaka nini? Maladie à Pema, abelaka mbanda kala. Asthme, il est asthmatique. Alors tant il était embêté, énervé, et c'est comme s'il avait moi fou le maki na munoko. Donc parce que nana tombo qui ba congolais ba télémi boy ba fande malamu. Ba refanda calmas la sur le 30 sur le 23 arrivé à Mwana Mboka, Jean-Pierre Bemba Gombo. Mwana somi ekolo Congo. Boni avant ba congolais ba toyebi eloko bazoluka. Bazoluka prétexte pour arriver à somi ekolo kumu ya Congo. Etcheomo. Arrivé à Ocho, ya Etcheomo, ya Ezomobulu. Mais Tolobina Bango, il va atterrir Etcheomo pour ba Congolais na ba Congolais bazo zilaye. Bon, qu'est-ce que tu as? De toquer boito sangana toque tiku constitutionnel. Défi à police et banque absolument parce que police soyo et la police tabiso. Bafuta kaye na mbongo ya ba contribuable congolais. Biso to bunda pour l'édification état de droit. État de droit dans une république il y a bato ba gouverner ba musu ba s'opposer.
Donc il faut équilibre en ezala. Ce équilibre est république ezate. Oui, puis que de ça que mission on a eu moins intervenu n'a pas dit on l'a carrément locaux qui bazo menacé balongola yo. Ozaka prophète c'est makamuna yo moko. Le quoi il yo senti yango ndengeni. Non mais ngai naza problème te parce que siège eza ngai te. Siège eza circonscription mo amba. Siège eza ba militaire MLC ba congolais, a peuple congolais ba botoli. Indûment. Siège eza ba église o esala ki campagne bundaki pour un serviteur de Dieu à côté parlement. Le va passer en haut à Villeprix dans bateau FCC. Et donc ngai je peux pas me dépasser outre mesure. Na bien qu'il y a une justice d'en haut. Au moins l'icolo, ta l'icolo de journaliste. Au moins il y a le soleil, au moins il y a mon pépé. Ça veut dire qu'il y a un Dieu quelque part qui voit tout ça. Écoutez, au cause d'un juge n'a pas à ma belé, mais l'icolo est un juge suprême. Ma bêtise au nyonso. Et aussi là, nous sommes convaincus, l'objet de président à cour, à l'objet de statuer à ma chambre spéciale. Je suis convaincu que ma chambre est changée parce que tu dois aspirer l'état de droit. L'état de droit en Gonde Konangaï. Le Bossolé n'a pas pris à cour. Mais le c'est pour qu'il la cour constitutionnelle. Bon, le Lukanini Kuna. Non, parce que mon cour a fait ma réponse politique dans ma question juridique. Et Seigneur, il peut topé sa réponse politique dans ma question, réponse politique au cours a fait sa question juridique. Donc, ce précieux athée, cour constitutionnelle en Zabisson Lembele. Tu as vu comment ça fonctionne dans ce système. Objectif de Zanini. Objectif de la mouka na parlement. L'obi bako isafachi. Bango bako mabazo pouvoir. IDPS, INC bako ma opposition. Je trouve la opposition à Libanda. Mboko eza bango te. Na ebisi bine boy vraie opposition na mboka oyo. Bat nyos ba yebi bien que vrai bato basi la majorité lelo. Ezali cash na la mouka. Bato ba kozala opposition ça FC ça koni. Boni bino moni bilo kango de baki de baki bon moko ne boto makambo ebe baki depuis Genève. Ceux qui ont arrivé à Genève, tu vois surtout que le changement c'était Martin Fayoulou. Ceux qui ont continué à dynamique ou na Kabila ça c'est là qui to pesier babeki. Bande ko so cash ba pesier babeki. Donc makambo on a bi ibanga l'usine chakou ndeke ko sekate to libanga l'usine ndeke chakou ko sekate. Et ça stratégie depuis ba bandaki baoke na progressivement so ba ngwe tapo banisiko ko nyata cash bakuro mambo esala 2h du matin le roi batake loka le roi ba assassin la 2h boko longa komba bat ce n'est pas sérieux FCC à l'axi biso épisode so remis à souka donc je n'en crois pas mes yeux le cours constitutionnel autre temps que à l'université aza gardienne il y a ba valeur républicaine. Il y a un protecteur à l'égalité constitutionnelle, mais à la constitution, donc on n'a pas de choix. Bisson il faut protéger la constitution. Nous sommes au Congo, nous avons la valeur. Mais nous avons regretté pour l'invalidation, invalider il y a la mouka. Nous avons Pierre Kangoudia, le leader de l'opinion Moamba, président de Lemba, nous avons billetté. Tout ça là qui, dans le bureau de Lali. Na tikala tozala ba biloko ba résultat na bango nyonso tout Pierre Kangoudia akobotela Jean Goubal c'est impossible la biso eza kindoki FCC boza bandeko kindoki na bino to aussi sango to zelande cour na mambalobi basa ka erreur bazongisa bato wana la muka te tala o boselo yuto levo ba G to ko biso to koma ba député to ando fanda na kati ya parlement wana to ando fanda kuna kati biso to koma ba député bino so bona kati kuna eta na la muka eta la ya cash eta la FCC boko bima biso ko biso to il a parlé du peuple to koma fanda kuna bino ba buso bo sai FCC na bata cour constitutionnel bino to banda kunda ndeko biso to bandaki ba démarche na biso banda mukolo oyo la honte cour de la République abimisaki makambo na ye a invalidé ba député oyo bazalaki légalement oyo bazalaki na légitimité ya population akataki bango nde biso to décidaki kokende kuna ti aluka solution mosusu mpona rétablir bango nde tozokende na cour constitutionnelle ti tokokoma kokende jusqu'à le 30 juin toza na démarche na biso. Merci nde merci.
naza étudiant na campus tango tolamuki na tongo tomobilize bamasa toluwe mutuka traskin mpo toya totie badrapo ya eside liboso bapolisier bakomi opanza badrapo tokita bo bakangi biso babrutalize tala nde tozoki bakotisi biso na boloko tosali ba 3 heures du temps après intendance na re-intendance bakotisi biso na poche moko ezalaka wana na masananga oyo baninga mosusu bazaki na mutuka bakangi biso babrutalize biso tala nde tozoki après tant tokoti boloko bainstrumentalize bakuluna na biso na bango bazalaki kuna mpo babeta biso batiki biso nde tobimi boye tokokontinue niti oti na suka oyo azolobola yo awa naza étudiant na faculté ya droit ce qui est drôle c'est parce que tozoya mpo toya toparticipe na marche tokomi na niveau intendance camarade moko abengi biso mpo tokota na cargaison na kati ya biso nde toyalaki tobandana mais dommage tomona bapolisier babimi bakangi biso to bakangi biso nga nazalaki tuna écharpe ya RDC na kingo mbala mona mo baye bakangi nga to bakangi nga na niveau ya intendance tobungi te ndeko journaliste justement quand nde tosimbi badrapele oyo eside na MLC du coup ekomi infraction MLC iyo biso tolobi na bango liso likolo ya liso tokopesa bango nzela wana te tokopesa bango nzela wana MLC iyo Bemba iyo lelo lokolo basali kindoki toyokana MLC iyo bakambi ya lingomba balobi toyokana bakambi ya lingomba balobi boye mayele mpona mokolo na yenga toboyi baluka nzela ya kindoki kopekisa toyamba Pemba tekniki wana tokebi na yango merci
indécent. On va attaquer ma donne. État de droit va lever la qui. Les attaques pour la jeune a PPRD. On a la tigre à mettre à gaz. La police. Là maintenant on a toutes les raisons. Ça m'a été, je suis ça souffre. policier wana aza vraiment criminel agaze biso na ndenge osala na te ok pour marche na biso marche moko pacifique toye na ndenge kimia tolingi marché car le wisaye apanzi biso abwaki biso bagaz omoni ndenge tokomi toyebisi bango boye tokolemba te komba opona yango lelo te tokokontinue yango ntina suka Batema ba mona kuna. Nous sommes présentement là. C'est ça l'état de droit. MLC viva! Viva! MLC viva! Viva! MLC viva! 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 Jean-Pierre président! Voilà! En abobo! Les aboyés, Tobagisi Bango, toi, Moukieme, Tobagisi Bango. Tobangelo Morté. Tout la grande mobilisation, lundi au Kaka. Faut qu'il s'asseye Ningala. Il faut sentir que Bemba Zakini, que Bemba Zoya. Vous comprenez? Donc, nous avons un bino to fa na nga comité ba jeune, to so la to ba stratégie mamba yo ka mikolo na parti eza. Obelo kilelo, bande ko na biso ba taliban ba koma makasi parce que ba jeune ne ba sima parti wana. Ato bunda bazali, bunda bazali. Jean-Pierre Bemba comme président Mboko, biso ne bino ne ba jeune. Mboka Jean-Pierre Bemba.
Merci bandeko balandi to kongo biboyende ezalaka bomona lengi no yango pene yebisaki bino même Yesu Masi alobaki boye ezala bato bakoya na force bakoleka mpe bakosala bikamusi oyo eleki ngai biso te kosaka malembe ndenge esengeli bondi baimage badiscussion bapolisier bayimboka ndenge balebi ya mbonzi bahonorable Mbau population mpe apesi makalisi na ye tika ete kimi ya nzambe azala na bino tokutani mokolo malobi. Mbote na bandeko nyonso oyo bazwi occasion ya kolanda biso lisusu nzela ya kombinga lelo tozokolobela topemi.com po ezali réseau social ya bakongolais ya liboso mpona biso. Topemi ezali plateforme sociale comme baplateforme nyonso à la bonne différence que bozali rémunéré to bofutami na ntango bozokosala en utilisant application mobile topemi masolo ou bien www.topemi.com. Nous avons une question et sur la publicité. Nous avons collecté la publicité dans la société, dans l'église, dans la plateforme où il y a milliers de personnes qui ont une réponse directe. L'avantage, c'est que les Congolais, les consommateurs sont des Congolais, et puis ils ont un retour direct. Pour ceux qui ont sali un réseau mususu, okozala na batu mingi ya bikolo mususu epi publicité na ezobunga na pe de temps. Tobengi bino ebele bo rejoindre biso na topemi.com ou bien topemi masolo na moyen ya Play Store. Pona bato ya ndeko ya iPhone bozela na ntango moke application ekokomela bino. Donc pona ba nyonso baza na posa ba récupérer mbongo na bango aussi ba gagner na plateforme bakoki koleka na avenue Mongala numéro 124 na commune de la Goma. Baza na posa osala publicité pour remplir formulaire au moyen ya topemi.com pour ko benga biso na numéro 080 88 28 880.